famille Bota ndenge nazoloba boye ndenge nazoloba boye kotalama oyo nga naoloba sikoyo eza ya biso te nga nayebi famille Bota totalamanaka je suis famille Bota oloba na famille Bota mpo leyo mpena nayeli bino journaliste nyonso ya mwasi to mpe ya mobali ya famille Bota lokola bino bozaka na bamatière te boyebi ke so ya gola lobi eloko tobima mpo tosala boye oyo aza mwasi amonaka oyo nga namonaka na fin du mois oyo aza mobali atikaka ndako na ye abimaka bosala émission contre bajournaliste ya bango ya gola ndenge azofinga marina lava che mokili nyonso toali ape bino bato oyo okenda poto mpona kozokipe na bafamile na bino te ya gola omoni bato bakotelaka bino bazalaka ba-invisible bana Facebook mosuku botikala komonana te ata tindela mo botikala komonana na moma ya likambo kozala tokandi oyo tokangisa ye tobomisa ye tofini na kingo ezaka papier otyela moto eseki esili na nanga bacharge nanga bolandala bilonga te mambola alobaka nayebi te nayebaka na ngai te nazoloba nini mpe eza nini shido azokwea azokamaka alobaka ayebaka te lokola tangasa azala na mikanda ya telema aza liboma so bakangi ya bapesi likanda telema liboma moko avandaka na kamera batie mikro azoloba bien lokola bino lelo boyekolasa biso liboma ya tangasa ndenge na mikanda telema ya yosko yo mpo lobike bakolobaka oyebaka ngote osalaka bakomedi lokola yo osalaka bakomedi ofingaka bato osala bakomedi kimboma ona apres marinala bakomedi kimboma sona motani naso tokutani kofinga na vate to bande tozana marina tozi tokena totika cd ndenge bato bazalaka bachausse de londres bazalaka bamwani aona te asola tie bango na fille aesi politere tielanga bairsil peshaka babelfi eske ye azalaki na mwa ile wana ye azalaki nde ngulu banda komemena batozi osupesa mafinga na yo nde na obeto na kamera nalaki yo ngano nalaka motu te na obete kanga mbe azali loko bavideo nanga nyonso nalaka na motu na obete nalakaka mura na obete bato ebele babenga basenga bapardon voi meme na bato basalaka te basenga bapardon ekatika bato nyonso tokomona bango baye na internet aza lolelo boye biso toko okritike sila mukolo biso tokoluka tofinga sila omona na video te na finga sila te na qualification na critique eza belgique mais bino nde boyaka kofinga belgique mukolo biso tokolinga me biso kotenga mokolamina na fomoli kamera na fingi sila o likolo mpe kokwea parce que bino bofinga bebe namoni place bamibino na babake eza makambo biso tokosala te na baali Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin de Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kometox, l'essentiel de la presse, Papa Kouloutou et la famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout besoin de Bisso, na Active Final Télévision. Merci beaucoup, Nababonné Nyonso, il y a Active Final Télévision. On continue toujours, Kolanda chaîne Nabino, Active Final Télévision. Pour continuer toujours à s'abonner, à partager, à commenter, à aimer, à tala ba émission Oyoleti, ma solo ya Mama Belle Vie, émission nanga, émission ya Ndekopé Bazali wana,
bazosala et puis bagag na bafilme oyo ezali kosalama na Active Final Télévision et ngai moko mpe wa bino papa kulutu ya famille Libota tosalaki bino déjà banuméro bapremière numéro ya bagag et puis bafilme ezoya bagag ezoya parce que au-delà de tout toza baartiste ya cinéma au-delà de tout toza baartiste ya théâtre bandeko nyonso bolandaka biso na Active Final Télévision bandeko nyonso bolandaka masolo ya mama Belvi bandeko nyonso bolandaka papa kulutu ya famille Libota na bengi bino vraiment bozala na confiance na biso ya kolanda chaîne oyo bozalaka wana toujours pona kozwaka baactualité oyo ezali na kati ya cinéma na biso to baactualité oyo ezali to baœuvre nyonso ser na biso Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Tant on a dit Poutine de l'écriture, c'est que Asa Poutine de l'écriture. Tant on a dit que Azali Poutine. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Voilà. Famille Libota. Et ça m'a plaisir parce que les lots na yela qui vino style. Il y a un nombre de filles à filmer pour motiver bino. Pour tel misabino. Pour tel lema. Totalement pour te soutenir Sœur Nabiso Belvi Kandi. Moyen pour soutenir Sœur Nabiso Belvi Kandi, famille Libota, ezali, il y a consommer ma film naïe. Il y a consommer ma film à chaque fois. Ce que azali ko ça la biso total ma film et puis ma film on ezali ma film oyo ezali ko teya ezali ko changer ma vie à bato. Même si bato nyo ba mutu mususu balingi ko longa na mabete. Balingi ko sala ka batu mabe balingi ko yina ko boma ko bwakela batu maladi ko yina bana baninga mais Belvi Kandi azali wana pona ko teya biso no sotu na se awa tozali batu na masumu biso no sotu na se amoyi awa tozali batu na masumu mutu aza se azate mais Belvi Kandi azali wana pona ko teya. Et bah film maintenant était à kaka bino moko pété était à kaka biso moko té était à kaka na yé moko mokomi ce qui peut-être azala likamoko dérange kaye à cause de leçon na film wana donc film na biso mariage triqué les loyo ngana yebisa batu Chéri Kobetox avec force naya na loba moi chaque fois. Au-delà de tout, naza musumuki. Au-delà de tout, tu vas voir na kiti ata 15 minutes. O eza devant nazo pesa tous les idiots ba lobela sila. Et des idiotes o ba lobela sila. Bon va na ata 20 minutes. O salika promotion sila. Ne biso to vanda kapena mona émission 45 minutes, émission 30 minutes, o salika promotion Belvi. Sans pourtant kokota makambo susu. Mais bino bosala rangote parce que public na bino elingi mafinga public babakouk. Quand on voit les abakouk, on voit directement les insultes. Les finga, ko finga po ezala mafinga eza babakouk. Papa kuluto lobi yango parce que bolakisa kango botalaka bato bazofinga mi makasi botalaka bato bazofingela sila ma Belvi bazofingela sila ba comédien makasi. Alors nous chez nous priorité zali famille Libota. D'abord il faut consommer notre mentor, il faut consommer notre artiste, il faut consommer notre Poutine de l'écriture. Mama Koma Mama Chikicha cha asili sa scénariste maele asili sa sila maele sila nduka sala bamba scénario benga ya lula kandisa azwa oyo acha oyo maele sila e. Donc film na biso mariage triqué 7e épisode ekotaki bokozwa 8e bokozwa 9e et puis bokozwa 9 épisode
te botiki na biso ba rediffusion na YouTube. Donc depuis Congo ezala Congo na mon artiste asali chaîne azotia ba film akomo benga batu azo rediffuser. Manque de professionnalisme, manque de kantuku bianza, manque d'organisation. Baili biso j'ai mis ba ibele baili biso rediffusion à YouTube mama belbi a rediffusion à YouTube de aye vu YouTube makasi. Voilà, 7e épisode. Famille Libota pour consommer film. Famille Libota, on doit soutenir notre artiste. On doit soutenir notre patrimoine du Congo. On doit soutenir notre maman. Maman et la famille Libota, Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, on a appelé ce mbote. Na papa mobali mbinga. Tali mobali okumisi nzambe. Ya matala na te. Ya kodefa te. Ya ko créer bezi te. Peso mbote bele Poutine de l'écriture. Na pesi mbote na Marina Labadi. Marina Laba. Faut comprendre bato bele. Ba soda mira laïque. Ba kimanchiki. Voilà, 7e épisode, il y a mariage triqué et Kotaki lobby. Famille Libota, ngai na benga kabino, to consommer maman belle vie. To consommer maman belle vie. Ya maman na elibino style, na ela libino style oyo. To tanga ka ba nombre de vie na bozo ta l'émission bozo ka papa kulu to tanga ba nombre de vie. Koto yo na so bisabino, total ami. Koto tota même total ami toba qui sali susu. Na so pe sa force na famille Libota ezali idéologie nanga. Idéologie nanga. Bientôt kutu mikolo ezali koya tozo bongisa plateau. Boko mona ndenge nini. Ah non ça l'émission na parler nanga. Na parler nanga. Au moins déjà fond yo, il y a pembe yo. Fond ya pembe. Ils ont la place oyo. Nazo bongisa tosala pena plateau ya munene parce que palango ils ont un plateau 1 plateau 2 palais kotoyo jira na 7e niveau masolo ka ba palais to obeti na moti to bomba makaka libande zo bisote. Donc to consommer na ela kibinongo pona ko motiver famille Libota, ko motiver na ba moures ya cinéma congolais. Et otali saka bango ke total la serre na biso belle vie parce que ba film ya belle vie kandi ezali ba film oyo etombola kama bete. Omoni ba de musubi ba ko ba scénario. Ba sa pena ba janelo na bango. Okomona même na ba film na bango moko ezoteya même na bato ezoteya batute ezoteya pena entourage na ete. Donc Belvi Kandi sawana même ba film ya Belvi Kandi ezo changer ba couche ya bato nyonso tout ba vie na bango ya ba comportement na bango. Mariage triqué tikana pesa mbote na base ya Londres. Base à Londres la maman chérie à moi si total a filmé. Maman José Lusadusu total a filmé. Maman nana Claudine Bokatola. Ma Claudine Bokatola total a filmé. Aminata Toulonda total a filmé. Donc Bibichi et Sanga BBC na beau-frère. Talisa beau-frère filmé dit. Mamie t'a dit de Belgique, t'as la filmé. Donc, toi t'as la filmé. Filmé na biso, mariage triqué et comédie. Jeu des acteurs. Indication scénique. Script. Scénario. Réalisation.
yango moni Belvi Kandi frère na biso ya Chino na Kingombe bayembaka yo mamoyo mayele leka donc mayele ezali na kati ya Belvi Kandi. Voilà, tokei na série ya koyebisa ba famille libota total film na biso mariage triqué total yango premier épisode ya mariage triqué awa siko tokomolobela ba nombre de vie ya film famille libota ndenge nazoloba boye kotalama oyo nga na oloba sikoyo eza ya biso te nga nayebi famille libota totalamaka danger. Je suis famille libota libérale. Quelqu'un qui est libéral, cela veut dire libre, mais à sachant que nasala makambo bote ezo ki samote ma sœur na ma belle vie, ezo ki samote ma bandeko na. Non, mais quand je dis que je suis famille libota libérale, je dois parler sur le plan positif et négatif. Il y a Belvi Kandi pour bisoto bongisa musala. Pour ça la mo pe déjà ya kobunga. Voilà, premier épisode il y a mariage triqué 101 cas. 101 cas famille libota. Kotoyo na premier épisode pour respecter quand même ndenge na lobaki. Na lobaki na ba nombre de filles na biso il faut chiffre 1 azalaka liboso après chiffre mususu alandi chiffre na ba kolanda faut la 1 t aoki ko na pe 2 t peut-être ba 3 donc cela veut dire à la 1 3 7 si on a premier épisode awa tozana 1 0 1 donc cela veut dire 101 cas. Premier épisode. Deuxième épisode, il y a mariage triqué. 76 cas. Famille Libota, pourquoi écart et belé boyé entre premier épisode et deuxième épisode? Donc, ceux qui n'ont pas écart et belé boyé, et qui kolobani. Ndeko otala ki premier épisode, otali deuxième épisode ité. Otali mamoko troisième épisode, zonga ba vie na yo toza na ngo posa na deuxième épisode. Ndeko otala ki deuxième épisode, otali troisième épisode ité, otali quatrième épisode, zonga ba vie na yo toza na ngo posa. Donc cela veut dire na lingi ba écart ya milayi boyete, c'est votre papa Kulutu. Et puis nous sommes obligés, famille Libota, c'est belle vie ou rien. C'est belle vie ou rien. Quand je dis comme ça, je vois des filles comme, des mamans comme Gina Mabiala. Yepona ye belle vie ou rien. La Fortina, frère chéri. Donc, deuxième épisode, c'est en 6 cas, c'est en 6 000 vies. Troisième épisode, 69 cas. Pourquoi deuxième épisode, dans le troisième épisode, écart pesant 76 cas, 66 cas. Pourquoi ça? Famille Libota, Sokotanaki, premier épisode, Otalika deuxième épisode, troisième épisode, totali quatrième épisode. Zonga toza na besoin ya ba fille na yo ya troisième épisode wana. Moto triangle wana. Troisième épisode 69 cas. Quatrième épisode 64 cas. 64 000 vies. Donc troisième épisode na quatrième épisode écart ezali à 5 000 vies. Ça montre que Batu Mususu, toza na posa na bino, il y a nombre de vies. Oyo, botalaki na
famille Bota, Totelima. 5e épisode. Il y a mariage truqué. Ça, c'est Papa Kouloutou. Tous les kakabamo na maye les familles Bota. 5e épisode. 62 cas. Si au 5e épisode, dans le 4e épisode, écart il y a 2000 vies. Écart il y a 2000 vies. Donc cela veut dire, ça montre et ça prouve que 5e épisode, 4e épisode, Batu Botala dit 4e épisode, on dirait Botali 5e mingité, qui manamba na 6e épisode. Bosonga ba vie na bino to ana besoin na mo famille Bota. To ana besoin na mo. Donc, cela veut dire 5e épisode 62 cas 62 000 vies. 6e épisode. 6e épisode. 58 cas 58 000 vies. 58 000 vies. Donc, 5e épisode, 62 cas. 6e épisode, 58 cas. Écart, il y a combien? Écart, il y a 4000 vies. Parce que celui qui est bâti ici, 2000 vies est commis 60. Plus 2000 vies, on a 4000 vies. Écart entre 5e épisode et 6e épisode. Donc 5e épisode, tu as 62 cas. 6e épisode, tu as 58 cas. Tu as consommé film. Songa épisode où tu as quitté. Famille Bota, tu as posa et la vie. Opération, tu as posa et la vie. Famille Bota, à chaque épisode. 7e épisode. Où est qui lobby. 7e épisode, Ezalina, je crois bien, 11h du temps. 11h du temps, 15h du temps, 12h du temps, je crois bien. Et donc ici, donc à 16h30, il y a l'élo. Et donc ça, un jour. 7e épisode, Ezalina, 43 cas. Donc 43 cas en ce net moment. Donc épisode il y a souka oye kotina nous. Épisode à souka ya film mais épisode à souka oye kotina nous na kati ya chaîne Belvi TV ya mowana. Oyo ekota ki lobby ezana 43 cas 43 000 vies. Famille Bota consommons Belvi. On doit consommer Belvi. On doit consommer notre mentor. On doit consommer notre patrimoine. On doit protéger nous. Donc, tu consommes film et mariage triqué. Si quand on a ma vie, on a le bien belle vie pour les candis. Biso na famille Bota to lo ba leti ngana lo ba famille Bota ba vie o eza e bisote. Ba communicateur, ba attaché de presse, ba jalelo, ba mikala lo kwa biso. Ba fond de belle vie. Ba fou de belle vie. Tout ça la promotion est belle vie. Au-delà de tout, et ça qui passe, au moins les gens qui sont niveau à belle vie, mais ils ont fini à belle vie. Il y a un moment où ils ont baka, ils ont dit non, ils ont passe. Ils ont fini à la main. Mais au-delà de tout, ça fait très mal au cœur. Il y a côté là. Muto lobi belvia sunga kiye mais là comment vous finga belvi mi ya kotala muto batikala kokuta na belvite ni ki camarade bo mwana ni a finga belvi kotala mutu mususu pe aluka approcher belvi et simbate akoma ko finga belvi bakenda ba intoxika ye yazala kaka bongo yazala boye asa mutema mabe akoma ofinga belvi. Alors tangu bande koloko ba biso peto mona ngo
Peut-être Yam Siambe a supporté. Peut-être Ngana a supporté. Peut-être Mundirba a supporté. Peut-être Demer Nyanga a supporté. Peut-être Clarisse Plasma Yekouta a supporté. Mais peut-être Jemima Ibera a supporté. Peut-être Pamela a supporté. Mais peut-être Bianca Zanga a supporté. Peut-être Yani Makwakala a supporté. Mais peut-être Bandeko na biso mususu ba supporter. Dans le but peut-être na bato ba supporter parce que c'est tout peut être exemple ya sœur na biso Anima Kwakala a supporter tele musu mutu ya sida moko boye o azali le mususu vagabond on a bongisi vie na yete et puis na nyoso oyo ayebi pona belle vie na komona nyoso to mona ka belle vie a supporter mutu afinga belle vie eza pasi famille bota to consommer na tika na minute ebele te faisa sa minute ebele pona promotion alors pa émission pe ya promotion famille bota la famille bota la émission promotion bon mesanisa biso na bordure te parce que bandeko ba la bordure wana ba yebi bordure te bango nyonso nde bazala wana mutu ya na internet liboso na ngazaki. Je connais l'anniversaire et son G. Naebi bango nyonso nde bazala na badata ba mbotana na internet na ndenge ebele na bimisa na ndenge ebele ba yake na orienté bango na pesa bango ba cours par correspondance na yebi yango monaka ngana zaka cible ya batu nyonso o bazaka na ngambo ser na biso si. Voilà. On a rejeté la limina le babou. Marina là-bas, bandeko obolanda qui émission. Vidéo au Marina là-bas, qui sont à Koutani na Yabola. A obétaye. Bandeko nangai, tu es barama mtulubaka. Tangu Yabola zofan na zofinga Marina là-bas, a zo traité de tous les mots. Bozo bossa na ke Marina là-bas, aza actrice comédienne. Yagola aza le lo mote zo protéger. Ngana yebisa bino. Omoni Yagola nenga kota prison. Mboka na biso, mutu so akoti prison, peut-être olebo sale lo mo boye ete ya etike vine mobimba. Bo bambe ata mande moko boye. A comprendre que soki na ye lisusu amande yo bozala. To bo pese punition moko boye. Mais lelo yo na église na boloko komi mutu bakangi kuluna lobi azongi kuluna mutu bakangi mutu mafinga lobi azongi mutu mafinga mutu akwendo na église alamuki ndoki ya bola nenga zo finga Marina laba na chemu kilinyo so to atemo après bino bato yo bokenda poto pona ko s'occuper na ba famille na bino te ya bola omoni bato bakote na bino bazalaka ba invisible ba na Facebook musupe botikala komona na te ata tindela mbongo botikala komona na te na moment ya likambo ozala yo moko beta tolo finga Marina laba traité de tout le monde soki Marina laba komi ya kobeta letinga gimboma bozo video bokatela gimboma nga natikala kolela film pa na yo te natikala koloba nati ochanga na film te mais gimboma nga na chona ma film nanga gimboma oena internet na omono boy lokola yozo yoka te gimboma obike video bosala olelanga na kufa oloba kobimisa ba secret obike tilelo na nango dossier no eza lokola yozo loba azokoya azoba makambo alobaka ayebaka te lokola tendance azala na mikanda ya telema aza liboma so bakangi ya babimisi mikanda ya telema liboma moko avandaka na kamera batie micro azoloba bien
lokola bino lelo boyo la sabiso après liboma ya tendance nenga likanda telema ya yosko yo polo bike makambo lobaka oyebaka ngote osalaka ba comédie lokola yo osalaka ba comédie ofinga ba nasa ba comédie gimboma omona après marinala ba koloba jo beta ya ngolo gimboma sona kutani na yo l'état de okabola biso na ona soke ngana pratika ngana osengo te o tokuta na esika boyo tobunda nga mona ofuye yo omani bino il faut bando corcher bino héritier watana baloba eloko mo boya abi ntango baoloba l'état azoyeba mosala na bango te ntango leti nga na koréagir après l'état okabola biso kimboma tala naoye biso je te préviens soki tokutani na yo bongisa bachaussure wana olataka ya milai wana bachaussette ebele gimboma moni ngani na Algérie ne naza awa na masa na yo te ndenge bisa bato amasa nga na masa no te naza masa na yo te nga na masa mona théâtre gesho ingani baotu batikali baa bacollègue camarade pena boye oyo ayebi lelo so baleka na internet aloba makambo na nga mpe ekweyisanga eza gesho giboma nga na masa no te omoni bagere osalaka ya moko otuta oloba boye osala boye na osepelisa yo tokutaka nga na yo me na olakisa bato aka na yo nde na obeto na kamera na laki yo nga no nalaka motu te na obete kanga data lelo luko bavideo na nga nyonso nalaka na motu na obete te nalakaka mura na obete bato ebele babenga basenga bapardon voi même na bato basalaka nde basenga bapardon enatika bato nyonso to bomona bango baye na internet baza lolenge boyebi bango te nga na mwana bandal na moto abongisa na kwea na bashe kobuletila biso kokola ba 40 quelque oyo naza nango oyo obulete ke souffle eza lisusu te na osepelisa yo gimboma epuis okoma na émission wanotanga soko mona nga te epuis yebango chaque fois to banokutaka no to banobunda kaka peut-être naloba no to obunda peut-être so moi na obeto nde naloba na obeto mpona asire na nga na miyebi mais tokutana nayo famille bota en tout cas bolimbisanga na obeta gimboma parce que omoni babiloko bayagola baosala makambo leta kangi bango ole bapesa mutu conseil akeya futi bongo mama wa liberté provisoire yango epesa bango mutu makasi so babeti yo un coup bibon osimbi mpena bomeli menga esala bino bien komona nga na construire yango na pasi boye ndenge kombo ya belvio bino mokoya kosalir yagola azotanga kandi ebato bozala boomona kandi ezali kombo ya belvio ya famille kotuta oyo bino kotutaka belvi biso toka kokritike belvi sila me mukolo biso tokoluka tofinga sila pongana na video te na finga sila te na qualification na critique eza injure te me bino nde boyaka kofinga belvi na mukolo biso tokolinga biso kute nga mukolo alinga na fongoli kamera na fingi sila po likolo mpe kokweya te parce que bino bofinga belvi namoni place bamemi bino na baparke te mais eza makambo biso tokosala te na baage oyo mpenza kimboma je te mets en garde tambolaka na bato epuis bato yango bazala makasi je te préviens omona nga na nzela na nga naza kokoya yo te olinga bachroniqueuse okomisi bango okomosala na bango bolia mbongo masumu ozoteke pa mibala poto boliaka mbongo yo na ye eputa yo na chroniqueuse mo auto boya nde makambo wana auto boya yo kimboma soit disa soki bishop yo a niveau na nga te na niveau pena kombo na makambo wa niveau na nga te ntango na ye korépondre yo bato baye koyeboka ntango oye kocrée babuzoba no babiloko babuzoba wana yo ozobondela ngai nga nalingaka belle vie
Tant que vous avez grâce ou le traître, bino boye bateke bo mutu bo vanda kane wana za famille bota révolté. O bino musala bino ka ko bimisa ba vidéo. O ta ndeko sanzo la sila, ba sanzo la sila la ni. Belvi mutapesa sila mayele nyoso sala chaîne. Sila tikala oza la patronne wapi. Ya wapi. Bino musala bino ka sikoyo niveau artistique, œuvre artistique. Na makambo ya komisa ba vidéo ba sanzo la sila. Ça n'a rien à voir. Donc vous avez une distraction. Oh, distraction famille bota oh. Souka na distraction. Bo abimisa ba vidéo, Marina la ba komisa sila sila za nani. Na monopole ligne internet ya Nzonzi. To tcha Nzonzi to ke na Nzonzi na CD. Nenge ba bazaka ba chaussée de Londres, bazaka ba mo adira comme ma deux personnes à chema na film. Aïe c'est politique tchela nga ba Irsil Pechanga ba belle fille. Est-ce qu'il y a ça qui n'a moi dire ouais? Il y a ça qui de nguru bana ko memena ba Nzonzi. O su pesa ma finga to za pembe. Muninga ba PC si tableau le moli de tableau a PC ba chai. Wana zo lenga na tournage bazo finike ba su ba mbula keta. Ta botika bosilama. Mais Gimboma mwana muninga noti. Salisa moi sino kindumba ozo salisa ye asaka be mission. Bole rambonga bata poto. Bole rambonga bata poto. Et pourtant yona ebuza mosi na mobali. Bino wa bata masumu wa bino. Wa bata masumu. Yo tantino otala Gimboma. Même si moi c'est pas mobali na ose. Mobali n'est pas tine la kembo. Wa bata masumu bino. Voilà, to komi na suka, merci beaucoup na bino tout kolandaki. Koko. Merci beaucoup na bino kolandaki. Géry comme toi, c'est papa Koulita famille Bota. Ah, nazaka papa Koulita famille Bota. Merci na famille Bota Nyoso, merci de la maman chérie à moi aussi. À Londres, Fabaz à Londres, merci beaucoup. Na Aminata Toulonda, Bamote Belé, Aminata Toulonda, na bosalité maman Claudine Bokatola, Bamote Belé, sans oublier Bibichi et Sanga. Ah, tous à l'année, et puis maman José Lusadusu, Bamote Nayo, et Belé, et Bamote Belé, na ba famille Bota Nyoso, Zambé Alola, Apa Moulabino, Shalom, 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 bye bye.